tiré dans le système du balai. Je crois on a eu la prochaine 7. Parce que 7, vraiment, tout ça, il y a le biseau et dépôt et tout ça va être. J'espère que Sungio, Ndeko Tali, j'espère que CPD, Ndeko Tali, ceux qui ont CPD, qu'on bosse à la tête, qu'on tienne absolument suggestion, qu'on tienne absolument commentaire, qu'on fasse absolument encouragement, email et vos alawana, si vous avez sur email, comme ça, que vous, pendant votre email, la mise à jour, s'occuper de tout ça, au côté na kati c'est vrai que on a des gens qui côté na kati finalement on va nous en sur finalement donc vidéo nous surtout on va dans sala ou on va dans mon yango makanisi ya bongo les autres d'abord par l'anatomie par rapport à la profession et puis des deux par rapport à la recherche na obana na bongo donc les médical et tout le monde nous autres ya moto ba partenaire et aussi la raté et vous allez toujours donc continuer ko luka to dans limite mais pour joindre bon place dans sa vie tout ça déjà voilà mais est-ce qu'il faut to contact puis voilà après Oyo tout beaucoup de si bon environnement laisse les déjà médias avec un si besoin de médias avancés il faut tout contre l'environnement il faut tout contre l'environnement il faut tout mépriser l'environnement ici 14 années tout à l'heure auto yoga ya malamu tout à l'heure n'engeni to boy ko sala yango pour aider tous à bon on dit malamu tout les cas pour kanisa n'engeni les lots ils ont lobby eza lelo makambo oyo tozali kosala lelo yango nde moto ekosunga biso ete toboma na lobi soki tokangi maboko lelo soki tokei te soki totali te soki toyoki te lobi tokozwa eloko te mais alors que soki tosali lelo toyoki toyekoli totali tokoti tozindi tokaboli makambo ya kokabola nayebi te vraiment soki nakosimba yango malamu tokabolaka vraiment te alors wana kota kabola communauté la famille éducation kota recherche jeune nayebi ki bozoma kasi na internet merci de ma groupe donc on profite de ça merci de ma groupe mingi na Facebook mingi ezalaki ezali mon post Lorette Kamwaka ngona jeune intellectuel kokuona poste kitoko 100% blague, directeur Molila, tant que blague parce que des fois on apprend, il y a un temps pour tout, et un mot il faut bien voir aussi Richard Kiyambu n'a initiative il y a Google Maps et na monaka poste c'est bien merci beaucoup pour faire pour préserver les villageois à Lemba bana Lemba bana lemba makambo oyo bana lemba gérer bonnet le cerveau de l'Afrique lemba centre de réaction et d'études nucléaires lemba Banalemba, Université de Kinshasa, malgré les Omiona, clinique universitaire, malgré les Zawana, mais Zagana Lemba, villageois Lemba,
bana lemba nazomona bana lemba ebele makambo yango oyo bobongo tomeka kokanisa te bana lemba toza ebele to voilà tomeka kokanisa est-ce que vraiment toza na mposa makambo tala mposa makambo wana te toza na mposa makambo nini to mituna mwa mituna bana lemba lemba je reconnais les années les textes par rédaction de kota na makambo na Word, Excel to kota na biloko wana nyonso computer, internet to kota na biloko wana tu wana bana lemba na bulega village wa lemba tant na raisonner au point. Voilà, j'aime mon pays, Maître Ferdinand, Maître Ferdinand Panzo, Kitoko, Makambo ezali positif, Makambo ezali positif. Média oyo eza na pouvoir ya kosakana te. Tokona ndenge nini tokoki kosalela yango soki todirige yango na ndenge moko bokomona na ba 20 ans egoya quoi. Parce que ça vraiment processus. Voilà. Un groupe eza ebele. Merci ndenge nini ndenge supportaka ko like, ko aimer, ko tiens pas commentaire bon la vidéo après tout. C'est dans la même idée, démarche d'idée. Comme le moment quand ici à Sika pour na bilenge na opportunité de ça pour na bilenge bakanisa babimisa baile ya Sika. Alors les autres souki na motema prochainement peut-être je pourrais faire prochainement nako sima nako sala tableau noir par Anofel. Merci beaucoup pour la motivation frère. Tableau noir et puis motema na panzi motema na bapoumon ndeni bakangama ti balinda na nzoto puis totala nsima ekozala internet ekozala gmail ekozala youtube ekozala facebook toyeba quand même parce que eloko nyonso akosalela yango il faut yeba bandaki ndenge nini ezali mpona nini surtout na ndenge tokomi kokutana makambo en ligne eza te kaka ifo lokuta okwa asala kuna yobolandi kaka te ifozonga na otele eza nini omokela comprendre tandengo me otena na besoin na motema voilà donc internet ezali outil ya communication moko ya makasi na minute oyo tukamaka na plaisir te plaisir eza wana nde tobeka na système ya reproduction tike kobota eza wana plaisir eza wana mais sikofoyeba c'était minute bota minute plaisir ozwa décision bon comprendre internet ezali par photo oyo il faut vraiment tosalela yango na lolenge moko boye nalobi teke tosenga te ngamondela na boye ya